Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote fidèle internaute, il y a Tindika Télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings, ou à médecin toujours les noms basango pe Italie actualité politique yamboka na biso. Na yeli sous suppona ko memela bino basango ezali ya biso, nazali nga mokote nazali na maître Franck Kalolo, coordonnateur ya RC Gili. Tozana ya akomeka mwa ko palola to ko pesa biyano na mituna na bino par rapport ya actualité o ezali koleka na mboka na biso na ko bossa nte ba boss na nga rifin qui sont mena papi kelio bazali si chaîne ya Tindika Télévision la fraise de partout Bénédicte Mwanza ya lida tango na bossa nyo pété j'aimerais qu'il donne depuis majesté pe na bossa nyo to na loba mbote mon na mboka maître Franck Kalolo. Mbote madame mbote na bande konyosu ya Tindika babone ngana benga bino bandimi parce que sambino chaîne ezana mutu yate na pesi bino bambote bisikano subozali bino ba fidèle au bolinga Congo mboka na biso buluka bozo ba nouvelle ya Congo à temps réel to pesi bino bambote. Maître Franck Kalolo tokoluka to ba RC Gili ezali nini tokoluka to zo moins signification nango. Bien aux alinde ko prononcer mabe ezali Sergili mon est toujours Sergili hein voilà Sergili ezali centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité ezali ONG à droit de l'homme aux ali composé na collectif d'avocats parce que tu commis déjà à peu près 5 avocats na ba défenseur à droits fondamentaux ça ba professeur des universités il y a des médecins il y a des mécaniciens il y a tout le monde parce que ezali sans but lucratif voilà. Maître Franck Kalolo, tout le monde a kindenge prestation serment isalamaki, tout le monde 3 jours tout le 2 jours basile ko prester serment mais grâce ya komona tata ekolo ndenga azali ko faire fonctionner mboka asali été ba juge wana misatu ba ya ko prêter serment et là esali mo en plaire mais to lukato zo mo intervention pour na prestation serment ndenge uti ko se dérouler ah. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Bien, madame, c'est très importante, ezali boy. Omoni justice et les vaca école. Ça élève une nation de balobana lopoto.
omoni tozalaki na 18 ans ya Kabila bango kuna mabonza na bango ezali impunité offrande na bango ezali mal des Congolais, souffrance, misère, détournement, donc sabotage, bango kuna justice ezaki na tinete. Pour preuve, tout le monde à l'époque Shadari, ministre de l'Intérieur, ayo pesa ordre à telemeli arrêt ya cour constitutionnelle pour que bazongi se Kazembe ou azalaki gouverneur na Katanga. Alungwe akei ko fermer assemblée provinciale ya Équateur. Donc bato Kabila bazao diriger mboka na bakache. Ozo comprendre amona balata amona tene basere balata kimono. Obi o fingi mama na yo ngape na fingi mama na yo. Tala na bato ambo azo diriger mboka. Donc pendant des décennies na période de Kabila, on a souffert de se rendre compte que mboka bana avancé. Alors Félix Tshisekedi aye. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut d'abord justice kozongi c'est la bango indépendance nango. Sans justice pourquoi justice indépendance wana pour que ebanda ko rétablir ordre public ba oyo ba yibi ba sali mabe ba kangama ba oyo ba botolaki biloko bato bazongisa ba intouchable basila nemoko ezalaka na kale ezalaki olobika boy omukamate omubambe na chambula rais wana ne biloko akala mais sikoyo tout a changé. Il fallait justice ezala omoninga na avocat donc sans justice valeur ya avocat ezate ya magistrat ezate donc justice ezane bisiko biso to lielaka donc soki busomi wana ezate wana ozala c'est pourquoi monaki aye pour votre gouvernement bayemboka bayeba ke cour constitutionnelle ezalaki ko fonctionner na nombre ya bato bazaki ya kokate korom ezaki atteinte. La loi dit que ceux qui basent un nombre de 5 te bakoki jamais ko rendre une décision mais bango bazaki même si sont à 3 ba rendre la décision ba tini pe na journal officiel et bimi ale di omukamata di mina sema hivi ile décision tu itoke mwandike mboka ngweza ikabona téléphone bo diriger na téléphone mais Félix alobi non et sengeli busomi na appareil judiciaire ezong osali mabe ezalanga Félix na sali mabe botale melanga. C'est ça le problème. Mais pour la bande quoi ne suko ya FCC balobi te chef de l'État a nommé 3 juges à violer constitution. Non. Obi batwana ermoko on dirait mayele kima bango. Mais soza moyibi oyibi trop. Mayele malamu ekoki mayo. C'est ça le FCC. D'abord il faut bayeba les 3 juges là bauti wapi. Ils ne sont pas nommés par Tshisekedi. Babi baba lubati. Te on a biso. Voilà, ça le problème. Nasi sana nouana ko répondre yo. Article 2 de la Constitution et le ministre sénat nous a pour répondre yo makamno sozo. Omoni ba juge wana ce n'est pas Tshisekedi mutu nommé bango. Ba uti na proposition au Conseil supérieur de la magistrature. Lokola siko ye azali mokonzi entériné nde atie mukoloto. Ce qui kolandela ba landela nde Conseil supérieur de la magistrature. Ba kola Tshisekedi te ça c'est de 1. De 2. Ba juge wana ba yepo ba compléter vide madame. Tozana ba requête ba dossier belé eza na souffrance na cour constitutionnelle. Moyen ba statut yango ezate parce que quorum eza atteinte. Quorum eza atteinte. Au moment qui ba tia saisir cour constitutionnelle pour na ba député na yo ba yibaki yango le pas moi so ba bengi so ki comment ne peut ki mangai nene nene kulu moni ba to yango pe ba kombo ki maka. Voilà. Madame Nene Kulu abimi e moko akomi autorité morale. Donc baza yebe autorité o mi mboka wana bato FCC bazaka ba autorité morale soki oloni matembele no cheni ni boye ba yeba che kulotiri autorité morale matembele baza ba autorité les non autorité kuna basati bangono so bazana autorité po bazana mbongo ba yibaki po basali mabe justice eye pour que e redresser makamwana mais maintenant ba juge wana ba yeko kokisa quorum pour que quorum ezala atteint bato sikoba banda ko traiter ba dossier malam balongwe kuna balobi ba juge wana baza baluba mama yona biso toza na 26 provinces oyo Kabila tikaki comme héritage alongoli 11 a komisango 26 na kasa 26 misusu ezangi na ba toilette ezangi na bandako misusu basangi ka po baye baneni ko che bato na bango baye ba misol article de la constitution totangi kuna et ba province omoni parmi ba juge juge moko oyo azali Kaluba avocat lokola ngai azaki na dossier wa Kamer aza mutu ya Lomami ezali province ozolanda bien juge mususu
azali na province ya Kasai Oriental. Juge ya mwasi azali na Maniema. C'est-à-dire mubeko lobi boyi na cour constitutionnelle bakoki ko trouver juge mi balete ya province moko. C'est pourquoi chaque juge a utaka na province na ye. Mais bisika oyo bakolo bake baza baluba na ndeni. Ça n'a pas de sens. Tribalisme car. Non, vous devez savoir une chose. On ne peut pas se voiler la face. Maman, mboka oyo na Congo, ba pasteur oyo belé, ba sala ba kombo baza baluba. Boyebi sanga molimu musano na kitela ki bang molimu musa tu comment distinguer que baluba bozo molimu 80% molimu siko ba miso bazwa 20% molimu. Ça ne va pas. Ça c'est le premier docteur en droit congolais ao eza Étienne Tshisekedi. Muluba. Yaba ke baluba batangi mingi na faculté de droit. So ke na magistrature, so ke na babaron nyonso ko trouver baluba baza trop. Obi pona nini? À l'époque baluba za ko sal mingi ba faire. Alors pour que ba protéger ba intérêt na bango ba faire na bango, babano lingate ba tomususu bayaka ba yeba ko détruire. C'est comme ça ba ke ba sali droit ba sécuriser ka ba intérêt na bango. Ce qui n'était pas le cas pour les autres. Allez même na ba université a. Au moins que des grands professeurs reconnus à Wanamboka. Baza baluba. Même Babatonia, Babaron, Moussous, la province, Moussous, vous trouverez des Kassaïens. Ce sont des compétences. Au moins, ce sont des faux fouillants. Et ça va bien, au pour détruire. Au moins, c'est Bazaba Tumoko, Baza Nationalité. On a député monsieur FCC ne va se présenter qui était na prestation à serment ana au moins était tata école fera qui a réservé les bango mwamba no moko to le romo fera pesa bango pour que et l'exa ke yende mutazali chef ya to mokonzi ya mboka madame na banze bino boza chaîne moko kombo tindika c'est que botindika ki information ti jour la prestation de serment au moins ki bisika ni ça les ezaki bato bazaki vide. Toutes les chaises inondées batutina balabala ba traverser de l'autre côté parce que batu bayaki bayoka pe bamona ba juge ya mboka ba député wana na batu FCC o FCC zani eza association n'est association na ngate eza association c'est batu belé mais association za batu belé batu lo bani na dette 2 3 4 5 et bisolo komoko article 10 il y a loi organique sur la création de la cour constitutionnelle le fonctionnement nango et le biboui. Les juges, il y a cour constitutionnelle, prêtent serment devant les chefs de l'État. Vous comprenez? Mais maintenant, devant le peuple, où ils allaient représentés par des chambres. C'est-à-dire Sénat, Parlement, l'Assemblée nationale. Maintenant, celui qui reçoit les serments, c'est le chef de l'État. C'est-à-dire il y a des rôles. Les deux bureaux là, basent un rôle moko ezali passif. Boyeka kabotali. Mais l'activisme, ils n'allaient pas chef de l'État. C'est lui qui reçoit. Je prends acte. Que je prends acte, même temps moi. Même réunion, réunion, surtout. Bango keba ta bazo futel na lupango na yo keba bako komisa bisika réunion. Comme résultat siko ya réunion de ezalaka te. Réunion eza droit na bango basanga. C'est la chef de l'État le baki a redissoudre par le parlement pour que bon va balancer l'euro na bango par rapport à l'euro bas côté là qui réunion. Yo kana expliquer. Omoni mibi. Association batu so bosali association pour détruire mboka. Chacun joue rôle na ye na ndinga mabe. Chef de l'État za sage. Chef de l'État a outil a yebi secret ya rue. Amto yebi ba marche, a yebi ba ville morte, a yebi ba réunion surtout stratégique. Vous entendez bien? Donc c'est un combattant. Ne abimi kuna le peuple peut confiance a commis mon konzambok. Donc ba réunion wana ils ont un problème. Chef de l'État ko ki ko yebi sa bango te ke na tongo bonazo dissoudre parlementaire. Wana za langage moko ya bango bato FCC. On se comprend. Mais chef de l'État azali ko représenter symbole ya unité nationale a kolobe biloko wana te. Obe loko lobi alobi jamais ngai na koki kondima. Akor songolo pa kalate onga na salaki na kingani. Et primer l'école peuple congolais. Et d'ailleurs, semaine prochaine, na bandi ba consultation. Ba consulter biso c'est Régili. Non, toute la société civile ba consulter biso. Tout ce qu'on écrit, tout ça la proposition mine na katamboko mama. Toyebani.
Maître Franck Tolobela ndenge chef de l'état lobelek alobi to s'adresser na population ba musu bande ko zela makamu musu mais au chef de l'état lobi ba musu apparemment ba comprendre ngote to ite so ko bande ko éclaircir ba to ba ezala na maternité basi ba botaka ndenge moko te bokoza la 5 na maternité mais chaque cas est différent c'est-à-dire eza ndenge moko okomona mutu musu aboti mwana na 0 heure mwana lelité mususu aboti mwana bandi kolela mususu aleki na césarienne mususu aboti na voix basse. C'est de vous dire quoi que message à chef de l'état bakoki koyamba ngo ndenge moko te parce que banguna mboka bazali let FCC attendez-vous vraiment FCC bakoyamba message wande. Donc c'est tout à fait normal. Chef de l'état alobi na figure de style, c'est un diplomate akoyebisa bato te ke non nazo panza assez a panzi soki bayebi yango te FCC basi ba panzi ba consultation wana ezanini po baluka nouvelle configuration ya majorité wana ezanini zelo biso G FCC na biso bino nazo bisiko FCG oya ya mokonza mboka ba juge wana semaine prochaine ba azo saisir conseil cour constitutionnel requête na ye po ba interpréter dédoublement ba juge wana ba pesa ba raison ba ko récupérer majorité na ye FCC na bano pesa bisiko réponse a récupérer majorité na ye ba consultation chef de l'état ba kende wana ya o kitana terrain te ba to ba kitana terrain vous comprenez ba représentant ba kisenge sur ba suba kitana terrain ba ko identifier au monde déjà Moïse ada na Kabila Moïse à côté déjà na Félix na yebi sino et puis Bemba à côté déjà kun bangonde baza kuna na batu mususu ba côté place wana ba parti mususu malette baza na député moko basi ba côté mupanzi wana maintenant ba kozonga sikoyo tant ba identifier formule les anines chef de l'état sikoyo peuple va ko imposer ye parce que anomaka informateur te asalaka jeune bato FCC ozomo mbisi bazo comprendre chef de l'état asalaki jeune bato FCC anomaki informateur te sikoyo akonome informateur rôle informateur les anines a identifié majorité parlementaire bako dissoudre le parlementaire c'est le peuple bon yokana siote bako dissoudre parlementaire na pesi une formule ya ko dissoudre ngona ko fragiliser parlement le parlement doit demeurer mais ko fragiliser parlement tant qu'on identifie une majorité parlementaire ba nommé informateur a identifié malamoko sikoy bakoya ebeyele ba okene mupanzi ya Félix Tshisekedi Kabila sikoy atika na batu muke kana parlement wana kuna sikoy premier ministre wa kotosa akozala ministre ya mboka et non ministre ya PPRD o individu mudneze Ferdinand Kambere abima ibisi premier ministre kokendete premier ministre atos akeite. Non, on n'est pas, le pays n'est pas une parcelle de Kabila et ses poulains. Ça, c'est la RDC. Donc, Ferdinand Kambela, ici, premier ministre, Kokendete, premier ministre, peut accueillir. A Bangui, individu de Ferdinand Kambela. Attends, Yomoko. Nous sommes dans quelle république? Koyana Bango peut bayakite. Baji, je représente ce matin. Naibisa kit Ngoyi, Théodore Ngoyi, tant on a fondé qui m'a failli. Ah mais bakoyamba yoko te pas chef de la tête bayamba ki bayambi ete na bise bakonome ba juge wana banome bangote mais ko funda yo ne yabino ndenge bo funda ki Théodore Ngoyi na fayulu tisiko jusque là affaire on peut là la kabo yo kana soute maître et là la kita bino mo comprendre ba action te les actions lorsqu'on mène des actions première action vous qu'on maintenant pour arrêter l'hémorragie tozana mboko 90% ba congolais ba vraiment mbeko mboko te voilà pourquoi Sergili azali parmi ba objectif na biso nous devons faire la sensibilisation hein il faut to sensibiliser mibeko ya mboka les lois de la République non connues par la population ainsi que ces mesures d'application batu ba yeba mibeko mboka to sensibiliser yango vous entendez bien parce que les lois seront vulgarisées par l'état congolais biso to sensibiliser population pour ba yeba yango. Alors, Baksho, Liboso, Exaki, pas, tu bêtis en te bloquer. FCC. FCC. Bango Fayou, la Keno Zambon et pas FCC, na Théodore Ngoyi. Tant aux autres qui m'ont pas de situé. Pour l'année, Tambo Mamano Zomon Vena Tambo Mamban, à diriger Mboko. Tambo Mam, Bato aux Alawa. Même au Batel Madonazolo. Et qu'au Simbate et Simba qui pétait. Bako dissoudre parlementaire mais bazo même ka Kabila comme na ba député muke nyoso ba weye parti Sekedi ba osala siko na kati wana majorité wana parlementaire premier ministre abi to ça na bino bomuna
Moni Tata Ekolo, dans son discours, président Fachi Azako s'est lancé dans une opération de sauvetage dont apparemment Zoluka a sauvé Mboka. Namaboko ya bato bazali kota tokozong samboka si. Mais maman, remède ya Mboko oyo ezali discours à lobby. Mais c'est ça, na compréhension que ça n'a pas 80% ya Bakongola baza batu mibio bayiba ki mbongo aleta bato FCC. Bakoza na compréhension ndeni. Compréhension na bakoza. Bazo le lande mbongo bayiba ki moni bakangi babuchon ekoti partout moya bazo soute. Ozo comprendre. Ngala ozala ministre ao na secteur na ngana ozala. Mais osakana te. Oko yiba te déjà moi je lutte contre l'impunité. Parce que tango siko naza na responsabilité na mboka oyo. Ba pesinga pona gérer na secteur na ngai. O mela mai pena oyiba. Oyiba te. Okoyiba te. Discours wana solution mboka ezaki kana discours. Est-ce que omonaki chef de l'état aloba discours avant mais alobi eza hotelem. Kanda zobeta omona ina kanda zaki colère nyonso tu. Wabi satu po azakaka symbole unité nationale. Omona discours wana tango pena facha zaki na militant za chef de l'état te yilunginuka mazo coup de tête. Azui akwei. Nano biso discours alobi ezaki mabe makasi na zo biso. Pona ko sauver kaka mboka. Vous comprenez? Yango moni lelo be mission tozo sala partout. Mboka to sauver mboka. Mboko za ba congolais nyonso tout. Nos enfants sont ici, to botami to koliawa, to za na nationalité moko, ba tukuto ba parachute, onga minembwe, onga Azarias, ngani ekosimba te. Na faire minembo petit sikoyo kana souté. Coach ça qui déjà requête. Juge de référé, assez à sursoir déjà décision. Ya minembo. Leni olandanga na batop Congo. On va notifier Batuno surtout. Minem, biso c'est régime la coach qui requête. On a Zarias si que l'eau monté salami. Zarias jour oyo. Oh il fallait qu'il zonga ba entendre ye. Ne jour wana oyo ba juge ba keno prêter serment. Ba kozonga les sous. Vous comprenez? Attends parlement au compte batendre yete. On s'en fout de ça parce que besoin d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. Ba député musu ba oya na ba on ba attendre Zarias. Pas Zarias ba zonga sous te. Na gouvernement on sous te. Il faut identifier sur et ça. Oh, mais nous sommes aussi les mamans. Nous sommes aussi les mamans qui sont Kabila et nous sommes les Awa na Félix Tshisekedi. Biso c'est rigide. Nous sommes un centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité. Il est composé des avocats, maman. Vous connaissez le cas? Maître, to j'étais la moi motuna to mona qui pon ngambo ezo relier route ya Kasai na national numéro 1 et c'est écrasé to éviter so mona ba image en ezaki pe éparpillé na ba réseaux sociaux partout to lukato zo mo maloba po na route swana. Bapo wana ezo kweya omoni Kabila tango apesa ki batu mbongo. Bapo wana ba jetaki yango. Batonga wana tango Kabila. Kozo bango, ce sont des ponts qui ont été jetés na tango ya Kabila. Mais seulement ces ponts là misolo o ba pesaki suivi ezalaki te. Bachaki ba matériel mo malonga te. Non, mais tango Kabila ezaki so bazui mbongo bazui ka ata banzete bakangisi bachemo wa sima kushi moko eleki. Tango eleki lobi na tango bu ese kurule. Uyo otuna nani? Oko revendiquer pa nani? Olobi bakangi. Mais na minute au moins to sala ba émission boy. Na tango Kabila ezaki. Roda basi batoka kina caméra na biso to mona ki passe pas Kalef. Kalef ko kanga ndoto babeta basala no so totika te. Oh, lit ezali déjà. Fidèle attendant vraiment comme na suka to zaki ne maître Franck Kalala to kalolo plutôt to lukato zo moi liloba suka mot de la fin au ko s'adresser na population to bandeko bazali kolanda. Bien ba téléspectateurs nyonso esengeli boye beloko moke tozo bundaka pona mboka. Congo eza parcelle ya FCCT. D'ailleurs FCC ezalaka peti. FCC biloko mo boye ba rejeté o bazaki wana bazui bango bakoti bazui mongo après ba komo sakande na mongo wana basalo to sa FCC basakata et donc mboka oyo eza bakoko na biso eza mboka na biso toko défendre ngo tina suka Kabila abu pia discours na bango ya lobby o bazo sala ba réunion wana eko simba te. Majorité parlementaire et vous allez identifier Mikolo Ozomuna semaine prochaine. Bako dissoudre le parlementaire. Vous allez wana mais au tikala na ba député muke. Nyos n'est pas Félix Tshisekedi. Ba yembo kaboye ba danse bandi to kotika bangote. Boyebi ngai na bundaka pona mboka butu moyi.
je suis le seul Congolais qui ose kofunda ba intouchable. Na funda kabango, les intouchables bazate. D'ailleurs kutu ba parachita so tutu bango kutu makamweze bele kutu. Leo zo monwana. Ba mso beka kombo me bakoko na bango ba yebaniti. Mais après tout quand même ngana za mwana chef coutumier. Na yebani quand même j'ai mes enceintes. Mais batu nyonso. Oh ba on a besoin biso Sergili, tozali collectif avocat. Oyo to défendre pe intérêt batu nyonso. Ba yibaki mapango no basala ki bo contacter biso. To zongi c'est là yo ba droit na yo. Ba contacter biso kana numéro moko. Plus 243 81 999 76 65. Plus 243 81 999 76 65. Wana numéro a Sergili so bengi biso okomona biso. Mboka eza biso to banga moto moko te. Accord ya Kabila Tshisekedi et c'est cela qui déjà lobby. Jamais tokoza na mboka o premier ministre atosa individu ya PPRD. Et c'est quand ça te ilungilunkam telana ajata tawana. De bolinga craquer, au lieu craquer, démissionner même lobby à partir de lundi. Sinon au craquer, nous allons te pousser à craquer. Au craquer la revendication va congolais. Merci Maître Franck Alolo. Fidèle internaute, comme vraiment na suka émission na biso. Merci pour la bande de connaissances bazuli baku ya koyamba ba émission o nakati ya Tindika télévision. Bon meka ko partager, ko panza sango et pas bande ko bazui ngonga te to bazui tenter ya ko pousse na pola koyamba ba sango ya mboka la biso. Na ko bossa le commandant Patrick Boulabula depuis Paris, na bossa chaque caméraman na ngazala toujours na sima ya caméra. Magluzaya dio papa Normand pe na bossa noté. Fidèle internaute lobby, bye bye à la prochaine numéro.